Mbote na bino banso, kombo na ngai Samuel Matangila Christophe, nazali Congolais ya RDC. Mokolo ya lelo nako lakisa bino série na biso ya bomoi moko, Congolais moko na épisode nango ya misatu. Nako yanola na mituna na bino. Tobanda. Oza malamu, iyo nazali malamu, okoki komilakisa na lingala. Lolenge na lobaki na ebandeli, kombo na ngai Samuel Matangila Christophe. Nazali Congolais ya mboka RDC, nazali molakisi na kelasi ya minene na Université ya Kikwit. Na ngonga oyo nazali na mboka Benin pona kobakisa niveau mususu na boyebi na ngai na nzela ya enseignement. Okola wapi? Nakola na Bandunduville esika oyo wapi nga na botamaki. Ofandaka wapi sikoyo? Par rapport ya motuna oyo na Congo nafandaka na ville ya Kikwit. Na ngonga oyo nazali na mboka Benin na commune ya Abomey Kalavi esika o nafandi eza na Carrefour Zobadje na ndaku ya Kapo. Osali mikoloboni na Benin. Na Benin nasali basanza mibale. Pona nini oyaki Benin? Nayaki na Benin pona kobakisa boyebi na ngai na nzela ya kelasi po nazonga nango na mboka na ngai nakende pe kolakisa bana na batu mususu oyo bazwaki opportunité wana te ya koya na mboka Benin koyeba pe oyo nga na ye koluka koyeba awa pona kelasi. Olingaka mosala na yo? Iyo nalinga mosala na ngai na yango kutunde esali keno na longwa mboka na ngana ya awa na bakisa lisusu boyebi mususu. Olobaka minoko boni ezali nini? Nalobaka minoko sambo ya liboso ezali Kikongo, Lingala, Français. Nalobaka pe mwandambu ya Anglais. Nalobaka pe Chiluba ndambu. Nalobaka pe mwandambu munoko ya mboka na biso ya Kiyanzi. Tango ozalaki mukie olingaki osala nini na bomoi na yo? Na bomoi na ngai ta nazalaki mwana ya mukie nazalaki kolinga kobeta bale mingi. Na yango makanisi na ngai ezalaki kaka ke un jour nakoki kozala joueur monene na mboka na biso pe na mokili mobimba. Sikoyo olinga kozala nani na vie? Lokola nalobaki na ebandeli nazali molakisi na kelasi ya minene. Nalingaka kokomisa lisusu ba boyebi na ngai na ndenge ya munene pour que mukolo moko soit mukolo mususu na vie nakomata ministre ya enseignement na mboka na ngai pona komisa susu domaine ya enseignement oya kolakisa na komisa musu makasi na mboka na ngai. Makambo nini olingaka kosala na vie? Makambo ya kosala na vie ezalaka ebele par rapport ya ba makanisi oyo la biso, mais oyo nalingaka kosala mingi na vie ezali kozala mosali na Nzambe. Oyokaka ndule nini? Ndule na bandai koyoka makasi ezalaki ba rap, mais mikolo oyo nakoma kolanda mingi koyoka mingi ba ndule ya bayembi ya Nzambe, ba chanson religieuse na lopoto. Lokola ya ba frère Patrice, ba frère Michel Bakenda, ya ba pasteur Moïse Mbie, ba pasteur Mike Kalambai. Wana ezali ba nzembo bandule lenga koyoka mingi. Esika nini olinga kokende mingi na Congo pe na Benin? Nalinga kokende mingi na ba place ya ba stade ya football. Lokola nalobaki na ebandeli nazalaki kolinga bale makasi. Ezala na Congo, ezala na Benin, nalinga mingi kokende na ba stade pona mona lolenge batu bazobeta ndembo esala nga malamu. Club nalinga makasi na niveau ya mboka na nga nanu ezali tout puissant Mazembe. Na niveau ya mokili mobimba international na alingaka Real Madrid na Paris Saint-Germain. Joueur na linga makasi ezali Sergio Leonel
Kun Agüero, argentin. Mboka nini eleki malamu kati ya Benin pe Congo? Congo na Benin na ndenge ya kotala tozali na kontinent moko ya Afrique. Mingi makambo nango ezalaka na bokeseni ebele te. Na ndenge na vandi na Congo na Benin namoni ke bokeseni ezali nango ya munene te. Différence eza mwa ndambu kaka na niveau ya baculture ya batu na batu. Okozonga Congo mokolo moko to okotikala na Benin. Na kozonga Congo nde nalobaki na sima ya bakelasi na ngai ekosenga nazonga na mboka na nga Congo pona kesala musala na ngai. Okoki kotanga ti zomi na Lingala. Iyo nakoki kotanga. Tobandi na moko, mibale, misatu, mine, mitano, motoba, sambo, mwambe, libwa, zomi. Bamboka nini osi okenda pe na bomoi na yo. Na bomoi na ngai bamboka ya libanda eza oyo ezali mboka ya liboso Benin oyo na bimi na bomoi na ngai. Bamboka oyo na linga kokende ya liboso ezali États-Unis d'Amérique, France, Belgique, Irlande, Argentine pe. Pona yo monoko nini ezoleka kitoko na mokili. Pona ngai Lingala ezali monoko oyo eleki malamu na mokili mobimba. Na yango ezosenga kolobango boye po eleki kitoko eleki malamu na mokili. Omelaka masanga. Iyo na melaka masanga me ebele te. Ozana bana. Nazana bana te. Pona no na bali te. Olingi ozala na bana boni. Nalingi nazala na bana motoba, misatu ya basi, misatu ya mibali. Biloko nini olingaka makasi ya kolia? Biloko na lingaka makasi ya kolia ezali misili. Na mboka na ngai nalinga kolia misili ezali fourgère na français. Na français babenga yango fourgère. Na mboka Benin nalinga kolia atasi na komela bisap. Atasi ezali loso moko boye batiaka ngo mwa madesu na kati. Loso na madesu. Toli nini okoki kopesa biso pona toloba Lingala? Batoli ona kopesa eza lolenge misatu. Ya liboso ezali kosabone na chaîne ya Monsieur Ludovic na YouTube. Ya mibale ezali kozala en communication na batu oyo bayebi koloba yango malamu. Ya misatu ezali kosala encadrement na batu oyo bayebi koloba ngo basala yango na lolenge ya kelasi pona kolakisa batu Lingala na ndenge ya malamu. Ozali na eloko ya suka ya koloba. Eloko ya suka na koloba ezali kozongisa matondi na Monsieur Ludovic pona likanisi na ye na programme oyo ya bomoi moko congolais moko. Ya suka pe na koloba lisusu ezali bino botala kaka kotala te mais bosala pe makasi na ko comprendre Lingala oyo biso tozosala effort ya koloba pour que epanzana na mokili mobimba. Merci beaucoup. Chombo chombo. Matondo mingi tomona na mbala ya sima.